L'histoire des jours na Dekina TV, la championne, na kutana na mwasi na boîte de nuit, mwana mwasi wana, abongwa mwana mobali na chambre ya hotel. Ngai nde Jacques na koma ki mwasi, na moni na komi na poitrine, na komi na mabele. Na komi pe na studio Mama Ngebi, na zo yoka yende aza ko penetre ngai, bo limbisa ngai, na simate, na liboso na zo yoka nda zo penetre ngai. Tangolo baki mokili oyo eza ya nzambe ya solo mokili eza ya nzambe tambola malamu pona kubanga makambo to banga kano nzambe te banga makambo. Suivez l'histoire des jours ndenge papa na Jean-Jacques ake kolinga mwasi amoni mwasi mena chambre hotel a bongo mobali nanda histoire kozala dessus te. Suivez. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné sur Dikina TV partout dans le monde de Sika Bozali. Et je dis bienvenue à nos nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Et sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV, mon vieux Benz la Moutokata, le 4x4 double pression, il y a Suède. Bana Afrique, bana mokili mobimba, boyoka lisolo. Boyoka lisolo, boyoka lisolo bandeko. Ndeko Jean-Jacques alobi la championne. Yoka lisolo. Témoignage ya vie na ngai. Tango bozo betaka masolo ya basi na ba mibali ya bilingalinga. Eza na batu bakutana na makambo. Ngai nakutana na makambo. Mwasi na ngai. Maman a boti a kufaka na Kishasa. Ma femme a zalaki na zemi ya 7 mois. La championne. Koke no kotika mwasi a voyager ye moko mwasi na ngande ko tenir penda ki akinde ko kunda mama na ye. Kotika mwasi ndengo wana voyager ye moko ba mezala ki risque même ba yaya ba vie ba pesa ki nga conseil ki te Jean-Jacques accompagner mwasi na yo. Tokei na accompagner mwasi na ngai. Akome sika matanga en attendant ba programme ezo salema ba bimisi corps ya maman ba kundi maman. Donc ma femme était vraiment abattue, elle a vraiment abattue. Moi na bisa liboso yoana, donc vraiment na ndeko tenir keloko moka mabe komela mwasi na ngai te. Donc ba kundi maman bokilo vous avez fait la moitié temps na biso il fallait to passer pour ameka quand même ko bébé ko changer milieu ameka quand même ko mona pe bato sale bien. Avant toi kozonga ba vie na biso ya poto ndenge ezalaka ponga na salaka yi afanda ki na ndako. Donc ikokufela mama na kozonga na ba vie ya poto enyeki pesa vraiment malamu te bandeko. Mama bokilo akundami première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, papa na biso Jean-Jacques akei na boîte de nuit. Na baninga ya kala monika ba connaissance ate bibisa biso soto ki nokomela to yebi esika moko ya bien atangi nga kombwana mena ko tanga kombo te po mutu lemsa zotala nga kozala ndeko wana baya ko poursuivre ngai la championne aza mwasi we ya boujaka na ye na voyageanga na ngai na besoin te ke madame boeleka la ba ya mona boko tanga kombo ya nini ya boîte de nuit wana pona ko garder réputation na bango voilà. Po yepe mutapesi nga lisolo apesi nini kombo na nyonso malobi na loba te. Donc je peux pas mais eza eloko moko ezali vraiment reconnu na nini na Kinshasa eza boîte de nuit mona ko loba mpe ya mwa lix esika ndeko na biso akendaki akena boîte de nuit wana bino mo boyebi boîte de nuit ndenge ezalaka atozalaki mwindo kokoma vert kuna. Donc atozalaki mukuse ba mwinda nde ezobeta yo mukuse atalo aosanya kokoma mulai. Donc c'est ça. Akuta na mwasi babandi kobina kuna bandi kobina na boîte de nuit et kokaki bango wana te babike te il faut to ke nokosisa ambiance na biso wapi na hotel ake kosilisa ambiance wapi esika azalaki loger pour mwasi na ye azalaki kaka pa na bango bafandaki na se na bandeko ndenge ezalaka ye
amemi mwana mwasi wana na hotel esika bande kofanda na mwasi na ye. Mwasi na ndeko yaka de temps en temps, mais afandaki pa na bango esika matanga ezalaki teni. Mario bapandaki matanga, mais bato bazalaki kaka bande kwa mama, bazalaki ye mwasi azalaki kuna. Ye akeye ambiance, amemi siko mwasi oyo akutanaki na ye na hotel, pardon, na boîte de nuit, amemi na chambre et hotel esika azalaki. Bandeko. Ndeko papa Jean-Jacques alobi, ma sœur okolimbisa ngai na opesa témoignage na ngai, eza manque ya respect. Vraiment c'est un tonton avec beaucoup de respect. Tant azolo baba mozo mona penza azolo kandeni ko placer yango, c'est ça. Alobi ndeko na ngai to komi kuna na chambre hotel. Ndenge kakeleki awa waboye na poni video na pona kamba video na nga mingi so eza makambo ya ba mwamba, ce n'est pas nini oyo ya bana, c'est pas nini fait pour les enfants, donc c'est pour les adultes. Donc voilà, yango vraiment je me sens à l'aise ya kobeta malgré na biki to koza na bana tant la championne na lobaka mikolo ba comprendre, mais bana ba comprendre te tant maman bana na tout papa mwamba eza nini eza mwamba studio maman Ngebi eza studio maman Ngebi à l'époque ya ko mais yo moko yebi elakisi nini papa na biso babandi réchauffement. Babandi réchauffement avant sala ngube koma mwamba bilimo boyebi, donc bazima kala ba pelisi ba kalingi nguba moi ça lobi te ngana lingaka olongola ba poso bala bite ngana linga ba poso longwanyo so tout OK lokwa yo linga ba poso ngana linga ba poso te to longola ndama poso to tika ndama poso poto sala nini to sala ni to nikisa ba nikisi yango ya ale bandiko bimisa mwamba tangi bandiko bimisa mwamba. Ndeko wana ya mwasi oyo tonton na biso Jean-Jacques akutanaki na ye wapi na boîte de nuit alobi kete yende sikwa kozala mobali na ndenge nini na système ya pesanteur, donc mobali azala na se mwasi azala nini likolo. Papa na biso Jean-Jacques alobi la championne eloka kokamwa na yebite me na mona neti nzoto na ngai ya mibali bolimbisa ngai za témoignage ndeko mbala pesi fona loba po meka ko comprendre nzoto na ngai ya mobali ekoma pene na mwa lidusia munene ndenge nakendaka na mwasi na ngai, donc nga nakomaki mwasi et puis nazalaki ya kolala boye ntango na otala na moni na poitrine na ngai naza na mabele, na poitrine na nga naza na mabele. Nazomona phénomène moko bizarre, mais je ne pouvais plus. Et ça le quoi nazalaki paralysé la championne. Naza le quoi nazalaki paralysé, nazo ko ko bouger te naza ko tala na otala na poitrine na nga bia la liboye. Ye mwana mobali, tonton Jean-Jacques. Akende ko kunda bokilo na ya ko se retrouver na bolinga mwamba. Aibazo tala poitrine na ye ya mibali, donc bien bombé, Sud Kivu, Nord Kivu. Et puis mwana mwasi wana yende siko akomi mwana mobali azolia mwamba me yesiko yo mwana mobali yende kwa biso Jean-Jacques abi na yemende na ko expliquer te me na moni mwasi ongana kende ko zalo ko la mwasi yenda ko ko pénétrer ngai nazo yoka zo pénétrer ngai la championne limisanga avec beaucoup de respect azo pénétrer ngai na simate mena liboso eza na yebite na loba nini eza ndoto te film te ma sœur, je vécu ça na Kinshasa na hotel moko songolo moi sina ngai ayebi di solo yo basala nzambe misatu na Kinshasa ayebi di solo yo la championne ngana lali moi si wana zali kono lokola mobali na tali boy na poitrine na ngai na bimi mabeli et pas au pénètre ngai lokola moi si na simate kaka na liboso na ngai esika penyeza la ramena yo ki penda kete eloko ezali kati na ngai azosala bakoseka moko ya malamu te bakoseka moko ya misi la championne na lala pongi te nazomona me moi ata kolongole na likolo na nga boeza te nazalaki paralysé, j'étais paralysé. Tia sali alie mwamba asilisi ake asokoli alati bilamba abimi akeye la championne na tikalika ndenge wana na meki ko lala mokie tant na yeko sutuka nde na moni nini mabeli eza lisusu te nzoto na biso ya mibali esali ezongi en place na bangaki
na banga ki croyant ki soki loko nini mais na bikete ata na melaki masanga po na melaki masanga na melaki whisky mais kwiti wana te ezake kwiti ke lobi monde sanga mabele sika mabele ezate la champion te eza makambo nga na monaki mais nazolinga kondima na olinga kondima te nakie nakotala mwasi na nga na esi na bikete ifo ya na ndako oya kuna na hotel polela boeti wapi boeto epoza na zemo te na préféré na fanda na nga awa na je mwasi na nga de sorti ke aya pona meka quand même kotala tango nga na olia mwamba ya mwasi na ngai soki ekosala nini ekozala na ba complication mwasi pa ye alala na nini au hotel olia azala kuna na lopango matanga ba souci zeme to et tout papa monsieur Jean-Jacques Kalobi na ke na lie mwamba nalie mwamba tako nasalaki yango poitrine ezalaki te eloko ezalaki te donc nazalaki vraiment mobali ndenge nazalaka la champion osilisi ntongo etanaki te mwasi na nga akomi kolela libumu mpasi akomi kolela libumu mpasi akomi kolela libumu mpasi anga leli libumu mpasi abandi kosenye natali ezalaki ba 4 heures abi 4 heures 38 minutes nde mwasi alamusaki ye batali portable le quoi bazaki na mutuka te babike te tongo mekana kotana po herbe na Kinshasa toza bapaya mutu to bengi pe aza koyamba te toyebi ndenge tokosala te tozela na mukie mwa tongo etala mwa sazo lela libumpasi makileza kobima bref pona omema histoire mulai te base retrouvaki na hôpital basalaki césarienne mwasi abotaki mwana me mwana nazalaki morne lokola mama na banga uta ekokufa mwasi awuti poto aye kokufela mwana vraiment bato batombokaki yo moyebi biso baafricain tomonaki yango kaka kindoki mwasi na ngai aza mutu moko vraiment aza aimé na famille na ye leki na ye ya mwasi abala mosali ya nzambe esika makambo eyaki yango wana babandi kobondela mpona kopesa ndeko kimia po bakende soki kokunda mwana po bebe wana azalaki mpenza bebe amonanaki donc il fallait que ça nous kende kokunda donc moi si nanga zalaki paralysé bandima pe daki te eza na molimo moko ya mabe et visiter famille na bango la championne tango babandi ko bondela donc il est que moi si nanga abala pasteur donc pasteur nanga toza lokwa bambanda po to bala esika moko alobi ke te tonton Jean-Jacques na ozana poso ko solano na moni makambo moko malamu ti na ndenge nini te nazo mona ke non ce qui moi si na yo alongwe zemi eza po obimaki na moto koyo kobima na ete yango wana nde bazwi mwana na makambo oyo salaki yango wana mwana liwa ya mwana na bino esali nini e arrivé parce que obimaki na mwasi oyo okoka kobima na ete c'est une donc eza satan en personne oyo obimaki na ye nde yango wana outa kosangana kuna na kobima pona tango sangani na mwasi nde sali ke mwasi na yo asala nini abota mwana kufa pourquoi parce que yo monika okotaki olie mwamba normal mais tango pénétraki bolimisa ngai ba papa ba mama o pénétraki mwasi na yo donc eza lokwa mwana azwaki kibota kuna na kati kibota penza basali nini babomeli bino mwana la championne moya kowangana ezati j'étais obligé à koloba vérité qui était ya solo pasteur butu moko nakendaki na nini na boîte de nuit nakutana na mwana mwasi moko vraiment ya kitoko jeune fille moko ya kitoko na mima ekuna esika tosali ngai na yaya mwasi na yo tobimaki na ye tango tobimaki na ye na mimonaki nakomaki mwasi etataki mpona melaki masanga te na bimi mabele na omona malgré naza kolala na omona poitrine na ngai ya kobombe et puis ye mwana mwasi wana azo pénétrer nga donc nga na komi mwasi ya komi mobali eza te ka pénétrer nga na sima te nga mona osentir ke eza na libusu me ngai nazaka na libusu te bolimbisa ngai ezalaki likambo moko ya grave oyo namonaki ndenge kolobela yango te mona azokansele soki te namelaki mingi yango wana nde namoni neti naza komona me eza nango ndenge wana te nde j'étais obligé ya kokouche na mwasi nanga mpona koconfirme ou koconfirme ke makambo namonaki eza yango te donc makambo lobi eza ya solo nakutaki namona mwasi moko makambo nga namonaki moya kobouge eza te nzoto yango eza lokwa paralyse me nazomona baacte bageste nyonso azosala nde pasteur falaki oloba ntango omoni bongo ozalaki moto akende si kosangana na mwasi te ma esi sopani tokosala nini basali badémarche
bake kotika mwana sika bakende fale bake kotika ye babondeli pona papa na biso asali nini babondeli mwasi na ye vraiment azalaki na difficulté pona kolimbisa ye azalaki vraiment na difficulté pona kolimbisa ye esengaki mobali azonga poto ye moko mwasi atikala na pasa mama na pasa kokende suki kobungisa mwana na Kinshasa yanga ye koyebisaka bila champion makambo ozoloba ya moko toseka bila champion na tolandako tosekaka à chaque fois soko zobeta lisolo zangisaka ta kobwaka mo eluka koseka te mais na sa koseka wana bato babosana te ke makambo ezoloba mawa ya basi na mibali ya misiki eza ya solo ngai nazalaka mwana mobali mais na bimina mwasi moko ekomi nga nde nakomi mwana mwasi na moni nakomi na mabele Sud Kivu Nord Kivu papa na biso Jean-Jacques akomi na mama Ngebi ewuti wapi ye ngazaka na studio Palladium donc studio Palladium elimwe papa Jean-Jacques akomi vraiment na mama Ngebi muta lokotaki na boîte de nuit mwana mwasi akomi kolia ye mwamba la champion makambo eza mokili ezali la champion afongola parenthèse atoka oyebi ke eza mpe na basi na mibali oyo babanga ati tolobi te ke baba ndumbe mpo ndumbe esa sinya na ye eza mosala na ye akenda kutana na mobali asala nyabima na ye mais yo moto oyo oza normal oza sérieux okute na mwasi na boîte de nuit okute na mobali na boîte de nuit bokepe obandi réchauffement botumbi bokalingi bolongo baposo ti bose retrouver wandi kolia mwamba ya solo wana tala papa oke okoma na mama Ngebi papa na miso akomi na mama Ngebi studio Palladium elimwe ekomi mama Ngebi donc bazolia ye mwamba copieusement alali bamoni penda Sud Kivu Nord Kivu ezoningana ezosala kitamata abi akanisaki whisky mais whisky te la champion na ponga nazomona nakomaki na mama Ngebi donc mwana mwasi wana azalaki mwana mwasi mpona koatire kaka mibali ntango akomi na hotel akomi mwana mobali soka asalaki incantation soka alobaki nini ye papa na biso Jean-Jacques abongami mwana mwasi na mabele na studio mama Ngebi na makambo nyonso tu moya bouger eza takomi kaka boye paralysé azotala nde baolia ye mwana et pourtant akotaki na courage kete boye akotaki na courage après ekokoma paralysé likolo ya nini ya kindumba likolo ya nini donc nzoto na yo tango zokende kosuye yango na moto yo yebite bokutani wapi na boîte de nuit ndokelobi kete na kolia mwamba bapapa bakoma kokende Kinshasa na bapreservative moka uti kozonga boye mwasa swanisa ye pota mwasa zocha bia me yo zochila ngama bondenge nini oyo ozanga na confiance na ngate papa zongi mwasa bika si wa bapreservative oza okendaki nango baloyebisi mwasi na ke otena tikelaki yango bapeti akabelaki bapeti mingi ya mibali ya poto surtout ya diaspora tanga okita Kinshasa yebi ke telefone abima na mwa 2-3 peti yaya okende okutana na mutu alimwisa yo nini au studio Palladium atia au studio mama Ngebi bongo yeba ndenge ezala poka parce que des fois ba conséquences ekorigaka mieux via bato mingi ebeba likolo ya mwamba tala mwana ya papa na Jean-Jacques mwana banga liboso ake kokufa pona nini abimi na mosi soki nduki soki demo soki satana ye moka personne ngana bino toyebi te lokola monanga komaki na ba mama Ngebi ya kanseki le soki mama Ngebi ekozala kaka tika nona kenda kotala penza na meka bopikiliki wa nzoto bokundo epa ya nani epa madame akende kuna tokome ko tata tongo te mosa komi koyoka libumu pasa bandi ko senye ti ba komi na hôpital basali césarienne mwana morne mutaoto kufela mama na ye a perdre mwana cicatrice na libumu likolo ya nini likolo ya mwamba okanseza na mama Ngebi moko na mokilo ebetaka musique okoluka mama Ngebi moko te kobetela ko musique ezate papa na monsieur Jean-Jacques alobi mama la championne pesa conseil tosikaka me eza makambo soki nakufaka na okoko bouger te me nazomona ke mwamba eza koliama nakomi mwana mwasi na mabele na makambo nga mona omona boye et la fille elle était sur moi tanga olia mwamba zoseka alobi nga lelo naza mobali yo lelo za mwasi lelo tosala tour des rôles c'était la parole de la fille ndazoyebisa papa Jean-Jacques baoyebisa yango azoyokaka moya tombola ta liboko boye eza te donc paralysé
nde alobi yebisa abonné ya Likina TV batambola basala attention. Papa yo so yoki ti okende kolia mwamba okutani okomi na mama Ngebi na place ya Studio Palladium yango ete yo nakoloba na nga mpona kolemba te eza na bato mosusu il faut conséquence corriger bango nie soko oye kobangaka nzambe te banga ta maladi banga ta mokili ekozala malamu mingi vraiment nalingi bino ya trop annonce eza kaka ke mibali bazali à partir ya 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans soki no la champion abengi yo tie fona zonga mpona kobenga vraiment temps bozalaka na esika na ngai temps nakosola na mutu na kozwa mwa 10-15 minutes des fois pe 30 soki eza bamama des fois 1 heure po mama apesaka na détail ke la champion na mokolo yango kutu mbula ebetaka nalataka oyebi liputa oyo ezalaka ya litungulu azopesa na détail ya bilamba alataka tout ça là eza minute nazaka na 24 heures. Donc je dois aussi faire d'autres choses à part kosolona koyamba ba téléphone. Donc soki na nazongeli yo to bente na bengi yo te nde na permetaki ke na ko rappeler plus tard vraiment boza na patience parce que on a tous que 24 heures na salaka. Na boki parce que kili nde bomoni ngawa. Vraiment boza na patience partager vidéo ki ne ko komela muntu moko mo lei mwamba moko azo bongisa déjà ba préservatif nde ba fongoli ba vion bwa ki ne ko lia mwamba. Yebisa ya batela abatela. Studio Palladium ya kokoma studio mama Ngebi pamba. Vraiment tokutani mbala sima aimer partager vidéo et ko sala nga vraiment malamu. Bye bye.